oya no na hypocrisie. Oye no na hypocrisie mais soko mi bimisi pena yo moko. Ah, c'est là maintenant ce qu'on vit sur Toyaka. Ami bimisi ki yo moko. Le loto sila na bango. Le loto sila na bango le. Ah, le loto sila na bango. Le loto sila na bango concert. Yo. Bokena no boulot na bino kudu bosilisi yango te. Bato bazana na esengo bino mboko tsa batu mawa. Boko kata tozana tango susa mawa te. Biso komika tango esengo. Mawa neti ya nilo. To komika na moma ya esengo. Nyos boloba esi baloba. Boyo mata esusu ate pardon sona zalaka yo yaniki yo sona zalaka penanga sona zalaka. Bonde batiko to demie na fimo na mapumbu na owana. Oh, il a oui. Il va papa Zara bagazi. Alors le problème est ça. Madame, nana ngeno to yo kaye to comprendre ye. Mais peut-être que nga mema biso nga non kokelo so ba détail té non na biso ça va caprice. Yo lelo onngolo ba ke ba no solo ba injustice. So comme kobi poto boya injustice wana. Ya le malé, attendez la biso, attendez ça oumeli, oumeli ça li 2 ans. Yo oumeli ko le coordinateur. 2 ans oyemba ndeni. Oumeli yo ko yemba. Oyemba ndeni, obina ndeni. Yo yemba nya banda oyemba. Alors, biso doso ko encourager yo. To yo biso ke carcel a été faut travail, faut boulot. Oloba na le kana émission te pour nga faut yo. Yo moni carcel a to kesa nzala. Pour lire, il faut que nous ayons une émission. Petit, on va souffrir. Hein. Oko sala be mission au finga, so zo préparer be mission au finga, sala ngoko sala ko lemba. Mapungu. Bako fifil, bako fiet, ba Cindy Love, ba Cindy, ba banga suko finga. Ni non ba finga viete. Viete si ba finga enyoso. Tozo ziabno bo sala be mission ba mboa. Bamandia moko boye. Poto yebi dossier boya na ogaga quartier la te koma mamasi. Oui. Quartier la te koma mamasi. Nanko. Via loba yango mamasi aza na droit ya ko longola, aza pe na droit ya ko engager. Donc c'est yo boy, OK. Papa Zara. Viens ça le bangot. Papa Zara. Lui il dit que bako pimaye à sa la base émission. Maman si Moto Azana succès depuis 2008. Depuis Ayemba Ikiachi, Lelo Azana toujours na succès. Asala combien d'émissions pour que à se poser na kacha culture congolaise. Vraiment. Toba œuvre nem pour ça là. Luka Yemba mingi yozo bana sala ba émission. Bazana bango na bazana bango la chance te, bazana bango la makambote, c'est tout. Ya bibi, hier tantôt ça combien d'émissions? Hier tantôt ça combien d'émissions? Hier émission n'est pas payée mboa. Sans manière, ingrat. Musicien ni nanga kendaka na poto, bazotambola laisse. Bino bopekisa. Akomiteka ndenge nini madame? Amiteka na alinga miti à vendre, avant. Chikoyo. Maya c'est ça ça l'émission. Maya c'est pas ça l'émission. Bazara boza compréhension muninga lini. Non, tu comprends les parents de Nini. To lingi, viens même yemo via l'obaki. Madame, via l'obaki nini. Na omema ba petuana na poto. OK? Soki bako kima, bazela ta 3 voyages. Parce que yebi ke akokanga mutute, mais le problème c'est tout ça non sala. Après ça la mko bodingo sala. Oui, certain. Yo sala le côté. Kama esprit na bango ya wenge ba monjo wana na kama okoma des fois c'est là. Comme on l'a rappelé bien, on sala qui des fois kuna pas ya joie c'est là. Poto zoba kizengi nyama. Tata na tikela kwa iloko to futa tiko ki ata. Yo ke kuno olobeli mama Sylvie Mabe, allo ya ma Sylvie Matisangai. Si la Sonia, o Matisanga o ba machonini. Kende kuna ma Sylvie mapa o loba makambo yo lobeli ma Sylvie kuna. Ba machonini. Ni balinga ba pesa o sala nzembo po ba pesa émission. On m'a sauté. On m'a dit pour la promotion, la visite aux arbres, concert, la visite rien. Il a parlé ici sur Taz. Il a pleuré. Non.
Il est parti critiquer où Maman Sylvie. Ah non, ça c'est Landry. Il a fait une émission sur sa chaîne YouTube. Oui. L'émission dure... la première fois, pour ne même pas qu'il avait une chaîne. Il a fait une émission de 56 minutes. Il a fait allusion au live qu'on a fait hier soir. Il s'en est pris à Maman Sylvie personnellement et également à nous autres, quoi, les panélistes qui étions là. Il s'est pas plaint, mais il s'est vraiment vigoureusement... Merci, Tatiana. Vigoureusement pris à nous tous, quoi. Ah, ça? Ouais, merci mais j'ai pris la peine. En tout cas, avant de venir ici, j'étais là-bas, j'étais sur YouTube. Parce qu'Apostrophe m'avait envoyé le lien. Et donc, j'ai été voir, je me suis dit, ah, donc c'est lui le fameux Landry, c'est comme ça qu'il parle. Parce que moi, je l'ai connu chez Gaël. Et c'était un mignon garçon, hein, tout mielleux, etc., etc. Je ne savais pas qu'il était comme ça. Merci beaucoup, ma chérie Katiana. Donc là, je vois vraiment la vraie face de ce Landry, quoi. Alors, c'est quoi la route? Je ne sais pas s'il a retiré la vidéo, mais il doit être là. Chaque jour, mais Landry, Maman Sylvie. Fallait qu'ils zingent moko boy. Merci. Minutes. Il faut me rappeler que ton bobo colaye. Bon rappeler, il y a un film à Maman Sylvie, il y a un film à Sylvie Nani. Sylvie a qui niawa, Olandi Tina Souka. Ozo wole l'invitation de Beloka Rolia. Bon, il y a le balance Sylvie. Le lot aussi là, on va pour le bitoko tamara susu. Maman Sylvie, le lot aussi là, on va pour le bi tota mara conscient la biso. Tout le bi la Mokili penza tout le Kofin Nzambe qui peut va flatterer. Tala qui pédé à la pièce pour bon mango souté et bi ma penos à des fois pédé na poto là pas tout na merveille rambo comme la qui se voit dans bakisi zela en tout cas on sera na hôtel kalita quoi et on a ali para nguba moi je n'ai on a kondi à mère Aziza zakile bo matake ouais yo yani kilo matake ngumwa na fingo mapumbu na mwana nzala. Aziza toboki. Bon, dire que c'est la solo. Mutu mukeko la ba mon kaka wali. Po chouati. Yani mati pazolo ba munoko so. Na ba ko nika minute nyama. Mère Alisa ya beti yo ko beta. Botomboki Papa Kongo lo bateto ndele. Esi ko no ba sike. Moi je wana likata mobile na yo wana elema. Maman Lise. Ah oui. Eh oui. Merci pour la bisogno sur Katina Drôme. Katina. Bato ba mataki ba bikisa ko neni ona ngena sala yo mbua nyama tata na tikela eloko te zomba tata ko papa ko fela mde papa la nga papa na moyibi nkra papa na ki kombe de papa na me de na photo tato kima omoni poto lolo teka lisoko ne ko ya rouge o me ba Aziza Maman Aziza oui Maman Aziza papa na me maki ba musicien boni na photo. Attends, Aziza na chanteur moko te. Yo biki saka ena finga na ena tata ne likola plateau. Ya bwana mo Kofiolo mide na Kofiolo mide pa na bango famille na bango mobile. Tata na kufa likola moi site. Mama Aziza. Kika Aziza loba. Mapumbu na nyama oyo matape na plateau za na odasa oyo ba bafana Kofiolo mide nyama. O basala Kofiolo mda asala Kofiolo mda kota na sasen. Yo yembini na quartier te mbua nyama. Na tata na place. Amenya soto na bakanisa kite Pozo mba likolo nebo yemba. Fosa kana ba bino bo sakana. So ba cheka ta ba voko. Na Kofiolo mide ndenga komi sociétaire définitif assassin. Mais belinga ba sepelati. Kima.
Au contraire, bazo ezo sala bango passe. Bonsoir bango. Mais mère Alice, il faut moi qui m'a après. Bayemba, batia ba voko, elinga ke compter na SACEM. Kofi Olomide yemo comme mokonzi kuna te parmi ba konzi. Ils sont intelligents, madame, ils n'ont pas de carrière, ils n'ont pas de vision. Mais ce sont des cervelés. Mais on dit que les Gabonais sont les mabous. Tu sais, tu peux chanter qu'un couplet et gagner beaucoup d'argent derrière tout ça. Mais ils n'ont pas réfléchi à ça. Parce que Rambo, le fait qu'il soit définitif, à quoi défendre Bakana Bango. Olobinini. Être intelligent. Ah, en tout cas, bazangi stratégie. Beaucoup entouré na rep bokini ça etala ingratitude certifié ba nyangala kata weli liko kimi ça kwani yamkoni yo manolo yo kenaya ndoki mwana ndoki alami kindoki na balabala pakina zala o mataki na plateau na siko mona na kata ene na diembelo pa biloko wana nyangala kata mando ko kape ko lo bapete mutu muke ekola ndeke Aziza esili Aziza esili koloba su mingi te bazo sakana bazo audace quoi ya ba manquement de respect pour comme na poto yo kasi poto ko teka moko yoka ngana sepela ika po Marie-Paul a expliqué ngo déjà Marie-Paul aloba ba mission so ba comme na poto bakasa ba comme na lola ba comme ba impoli yeso ala kisi biso ngo penza ye pena la kisibiso balinga babomba atanzala na émission yo ke kuna pona ba émission yo ke ipomo la ka koza mayele te tu viens avec tes français la cour pour dire que non on refusait qu'on puisse faire des émissions moi je vais faire quoi yo yepo yemba to pour ça l'émission petit nanga yo leki ano no yemba o leki ano no yemba te mais confiance zuyo via zuyo apession puis fois memo na poto na place na ko même Didier Sikou mais ba memio vraiment Didier Sikou ba tika vraiment vieux pena yo kasi ndo na poto no bongo eza beaucoup sa faute na vieuté ngo kanisa ne ngati yepe na poto bongo sibala na okosi ya ça ka bakisi ba tout monter vieux eza vieuté ça ne dépend pas ça ne vient pas de lui. Donc, bazo sabre. Ngana umel ko le kisi Alice. Tu as la combat oui, il faut voir. Bango bakenda Aziza yebe loko ya mwana na mbinzo wana. Akenda masina. Ni peka. Akenda masina. Akoko pumba te ndeti bandoki. Il faut que bakisimbela ngo kisi pour la rambo. Tu vas faire 19 ans lo baninga. Kasi yango no monique taba komi na poto ngwale vertige je suis ba kima. Poso tuni ba yo kimelini. Comment ça la 4 jours ba bengo zo yamba te téléphone e sonné. Bisika pe bakei. Ba mwasi na bango ne mapikisa bango ba tirer chasse te. Ba keba na mai ba bomaka mbwinda. Ba mbwinda kuna kutu na chateau oyo. Oh, ye mwasa mama millionnaire ko finga. Chateau nga bazeli bango eza bien te. Ya vana na Maison Blanche na Europe. Kizenya mwasi nyama. Kai kezo la bango chateau. Kezo la bango Maison Blanche. Zoba. Alo ape ofere mdaze bango place eza kizenya. On dirait son de kona poto oko luele ndako na ville. O luele villa. Tabando. Nos américaines kolanda batwanga te. Nos américaines. Obogola batuna kin ba on bogola nan mwana ba on ba wela lelo yo futela e ba mbongo akende na mwana na classe o pesa me mbongo sonda mwana ana ngana za tina kandi bazo ko dénigrer quoi manquement de respect quoi bobola bango wana bato papa Congo monte papa Congo oloba te papa Congo oloba nenya ana émotion
Boche mutu na mutambo azokoka koloba te azokoka koloba te banamutaki. Mais papa, je suis quoi, Barracuda? Barracuda, le gouverneur. Bakimie, amona ta moko tete ngazana. S'il te plaît. Abekiga, Zaratouza, ce sont des vilains balatara mabe. Baebola tate. Oh. Ngakutu mama Sylvia ya tozo sana mama Sylvie pamba. Mais Barracuda ou Espagne à côté la bomba Kimi Barracuda. Gouve akutani kaka na nifa na mado sisakipi le reste la Kimi. Akuti ta mutu moko te. Aki. Papa Congo. L'endroit appelé ici live, Abeli qui peleke, c'est bon qu'il est à la salle live na YouTube kuna. Ça là, on n'est pas là-bas. Ma Sylvie, l'endroit Abeli qui peleke, c'est un peu payer sa live qu'à 32 secondes. La matière à pona est vraiment qui peleke comme quoi, c'est une vidéo na mbé tout pour ceux qui a bana à répéter au moins des vidéos et de la a dit vous sous soyez d'ici là oh la scène vidéo la mbé tout pour la bateau ba loba raté au moins que to loba ko le ka batu nyonso maintenant la classe comme la hote à loba a branché guerre là est-ce qu'on a commis à live na YouTube na wapi ke rotala c'était bon zela ngana makamba ko loba bo zela non rappelle Landry te Landry kochaya te mama Sylvie OK ba Sylvie ke yo kana zoya musenza pamba na yo bokolai bisigana ke sa vidéo la mbetu ali keba dao azala mwasi azala mwasi atiki mwasi ne na pasi awa mama Sylvie bokola mwasi wana Papa Zara, ils ont apostrophe à la scène, on peut PC quand dans ma casse, ça y est. Comme pointe. Boni Papa Zara. Apostrophe Lukio. Nazo comme ça, biso to yoka. Mointe. Malamu akoyoka. Nakeba koyoka abeli kipeleke c'était nazo. Abeli kipeleke ça Kofinza. Maman ça la droit de réponse immédiat pour un pardon. Na Monique à réfléchir et simbité je pense dans qui ma. Oui bike. Yangwana vieux. J'arrive ma chérie Tazi. Allô? La pointe. Oui. C'est pas une émission. C'est une émission enregistrée. Droit de réponse na Ken Piana. Point. Ah, c'est ça. Okay. Ah, le bel live vite, hein. Attends, le bel live, on a la petite. En tout cas, vieux à ce pelaga, azala mamasi, non, yebage, et place moi bakendo ikazo ngawele la sac ya mamasi a boya penzako. Moyibi, pas de refaire la matière et pas la divando qui peka. Ndo. Na bipeto so ngawe la saki mama wana petit na biso na nazalaka nanu. Wana mo bali to wele la saki. Oh. Wana nyoka na mama si na benda saki na. Mbua. Petio azoya pene ya mama sinzo habite mama si aza visionnaire. Malmo afula mu pepe ke musika. Yo mo mi aramboti. Yo saba vantira. Yo wele la saki na buni. Ah, mon mien, un petit mot qui ne sait quoi en live. Papa Zara. Non, la dame est ça n'a pas si quoi. L'endroit n'a pas bimisa passeport, l'endroit. Papa Zara, Shukoyo, ING, biso.
Mais il y a un gender nayokai baniama ana ndeti kaka bameka yo meka na mama Sylvie. Moi j'ai apprécié notre maman. Moi j'ai apprécié notre maman Sylvie. Maman Sylvie tout le monde en a gâté, mais maman Sylvie gentil nanga. Azuma collier pesca c'est pas donné à n'importe qui. Exactement papa. Vous comprenez? Alakisi bolingo wana ndeka to sola na live mais yo sikoyo oliaka mbongo mama wana. On les na télé, on devient ba mot. Na bête on lui confose à la peine nanga. Muyibi. Non, voilà penza absolument faux. Yo. Petit nanga. Le si ba mama oyo ba aziza ba Sylvie mbasala ozalat. Yo zo gaz po ba okumi so landri. Biso no to pesa au poids, oyebi. Yo pesa biso poids. Zela, vous comprenez? Il faut la mis pour le bafalatique quartier là. Les poids, il y a des poids, il y a un poids combien? Vous comprenez? Tonton Freddy, bonsoir. Ah, Toyo Sali. Ça va tous. Tonton Freddy. Ah, Toyo Sali Landry. Sache-le que au déclencher guerre moko spirituelle, vous comprenez? Yango tata na kufaka likola mwasi. Bino roki mana na vambu. Babenga bino na téléphone ko koyamba. Akufa na délégation ke Belgique bino ko zate. Bongo la sebisoni. Ke bokena zo t-shirt papa Congo. Papa Congo okimata. Papa Congo ale bonsoir. En tout cas, Landry oyo sali ezalaka te biso bodo yebi yoka pona nasima yo banaki ko ya biso tozo na nani na YouTube hein obanaki ko ya wana tonton Freddy ba yo ke lo ba ya Julia c'est grâce à maman Sylvie que ba te bélé ba yebi yo hein oh vraiment au salut vraiment ma belle hein maman Sylvie ya maki depuis 14h que 18h papa n'a pas Freddy la mbeto eh mais Raziza d'abord tu Raziza vers Ali la mbeto vraiment je suis la petite va décevoir biso mais toza na kati ya ING et que yinda mabe tonton Freddy commentaire pour le concert wana. Ah, on est prêt hein. Tous vraiment prêt pour mon pas on a biso. Ndenge za la. On va soldat. On est prêt à la guerre comme à la guerre hein. Le reste on s'en fout quoi. Mais sinon que nous sommes là. Mais to bo ça n'a plus ma musicien na biso. Mais ce qu'on a battu oyo bazaka soit disant que bakumisa ka Kofi mais baza contre Mamasi na organisation Kofi. Olobini pour la banque. Ça serait pas trop possible beaucoup misa Kofi aux la contre Mamasi. C'est pas. Ah mec. Tu ko batongo ba pensaka nini que ba okabula Mamasi na Kofi? Non mais c'est pour cela que je te dis ça serait pas trop possible okumisa maman Kofi sans okumisa Mamasi. Kofi na Mamasi ils font un maintenant. C'est une entité hein. C'est une personne dont deux personnes. C'est-à-dire, bateau bazak au miyoka na molimo na makanisi na bumbuto. Donc, ou soit aux amuta Kofi, ou soit aux amuta Kofi. Parce que quand aux amuta Kofi, tu ne peux pas être contre Mamasi. Avant moi, il y a Kofi, c'est quoi. Et puis, c'est une chanteuse na Katia Quartier Latin. Ada directrice artistique à Quartier Latin. Bref, moi je voulais simplement demander à nous les Kofifil, tout là que ça qui est plus maillé que la majorité il y a orchestre dans le Congo. Les Kofifil les a la majorité ils a bon bateau bazana bongo à revendre. Gérer nos situations avec beaucoup d'intelligence. Tout gérer la situation même si on a bon moteur belé. On ne peut pas aller dans la vague tant qu'il y a nos bateaux na bise vindité. Donc tous à la vraiment à moi
maîtrise to sosola makambo non seulement tozoloba totala soki eza yango te omoni ba makambo so tozolanda oza na kati tozomona te côté mbongi ezali côté makambo ezozala te tout peut-être que tu maîtrises pas trop. C'est pour cela beaucoup de non, enfin je dirais simplement moi bomoto moi mingi ezala biso toza quartier latin côté bato bali moi ba situation ezangaka te mais la meilleure situation na kati ya ba situation ezala nde bozo gérant na bomoto. Bref, je m'arrête là. Merci papa. Je suis Barracuda, le grand garçon de Tchatcho. Je suis na ebisa ki ya Londres po bokutana na Paris bato nyonso bakimie nani wana ndenge zala auto passer temps na Paris yoke bato nyonso bakimi kaka ye beau garçon aboli bakimi ndenge nini ebisi yo je suis Barracuda bazala la avantage pas la biso ya Congolais o bato bazala mo mélange mo muteli ndambo baba bazisa ndi bakwela bango ndenge zala très dessus il y a des dessus il y a dans moto il y a Barracuda a une émotion malade il faut me la bakisi Akichi là il est là à côté de moi non papa Barracuda azali amati likolo akutana na côté ya madame. Je suis Barracuda, c'est un grand garçon, beaucoup d'expérience. Beaucoup des années dans l'Europe. Papa Freddy, au rendre un peu hommage, le 19, il fallait qu'il Nini, hippodrome Betama, mais Simbité. Le 20, la t-shirt déjà haut, les 6 concerts ING Arena. Moi, je suis Rambo Bali, Mobali ko banda ngana mitu na kasala ka ndenge ni po azala na kati ya Congo au monde a répondu Rambo Phoenix le Phoenix qui revenait de ses cendres Islander madame il revenait de ses cendres Botumbi mais madame ebeloke bominga a raison ici madame tonton Freddy ebeloke bominga arso via na tambula na ngotanga betel bango blouson J3 c'est bien ça mystique. De Tchatcho, il faut que film. Tala, les gars, ma tata. Attends, on va bouter la salle. Oyo, à côté la quartier na bino, abi mutamakasi yeyo. O abolika koki, aya. Bato balobelaka ye wana, la majorité bato balobala musika. Bambon, pour la ING. Madame Jeanne Beauté, oui, papa, la majorité bato balobela Kofi balobela ki na musika. Là avec tête à tête oui. Ah baza mobali penza mobali. Pardon. Nga explore ko to abinga yeyo na ye. Acheli biso ING Arena, abimisi so bambongo. Il faut zale. Ala ba fitula ba tondi l'église mobiba. Église et tondi na ba fitula. Ba fiti na ba fiti. Mon père a débarqué dans cette église wana. Bako to hôtel na misute. À ça de 15 minutes, il a rendu hommage à Moutaya qui a préparé Kakinaï. Mais tu as un pour venir à Bella Liboma, viens à Longa. Yo, Longa, si le latéral a un traumatisme. À quoi on dit à quoi on dit comment on va benga la boue. Yo, Longa. Va Moutako Lobelate, vagabond. Tolobi Gara, un morceau de Tigala dans Motilelo. Il y a une compétition, tout il faut le bagage à Kofi. Donc, à Kogarate international, au numéro 1. À comme au bec à la fête, il m'a pas à Pamba à Bruxelles. Eh, gaillé, international. Tu as au bec à l'anniversaire à bas 3 mois là. Il reçoit kaka, il reçoit. Il reçoit. 119. Bonsoir, au lapin. 119 écrit. Ah non.
J'ai pardon. Bibi, bonsoir, ça va? Papa Zaratuza, biso to bete mbata te mais reçoit et recourt tikuna. Tala. Sakana ING. Même ata yeko on dit maté abi me vieux azandoki. Oh, mais madame, ngana zaki na ngami kolo yo batu na eba ngomoka ba yo lukanga babi. Ah, moko to zalaki na e. Débat na talié boinga. Ah. Attention. Na ebisi SEBG. Na ebisi SEBG via beta les 6 nani. Ah, olobi nini? Ah. Ngande to lo baboyi. Ngabisi via beta les 6. Ah, beta les 6 na Allemagne na Belgique. Papa Zarakuza. Aso na monter cop na ngamo simbite balar na ngano surtout kei. Na roka kanda na mawana sa dépression. Rambo a telemi abimisi Chico ING Arena. A continuer. Ah non. Bongo confiant au kende poto te. Na no buena fête. Aza dana ba mission na poto. Viens na pratique musique konga. Et puis a loger bango aliesi bango. Atika musique pona nini? Makamui kaka minene wa. Oyo ba figi pour lobi ko faire la télévision. Ngala ko fata ko na télévision, on va dans le coin moto moko djegwele avec ko lobati. Oh rien. Non mobali. Ki logo za la quitté. Afiki da ye abeti le basolo abeti peka. Mobali. Ko fait ça ensemble. Même pas l'idée rebelle te o ba ko rebondir ndeti ramo. Rebelle te bazate. Ba ko kate madame, ba ko kate marum zakana. Au père de mon rebelle bongo, la production hippodrome. Et pour il s'appelle INGP comme si de rien n'était. Non, qu'on fait un mobile. Un mobile. En tout cas, à Tei Batu Belé, à Tana, na boy, bah, on dit maté, mais na Kuzu, bah, on tout va d'accord, bah, on tout va au Kamo comme vieux, oh, bah, et puis, qu'il y a un gang à filmer, les Rambo. Oh, gang à filmer. Et voilà, vous te changez. Voilà. Au fait, à Australie, à qui n'a pas concerné à Robeta. Bah, c'est un musicien, visaté. À qui y est moko. A regrouper ka bato kuna abeti concert. Bato Australie na ba danseuse na ba nani non Rambo mystique. Abeti ba concert vitoko. Ake États-Unis. Premier voyage à Londres, anga kota na mwasi na ba boyi mwasi na ake abeti concert yemoko. Deuxième fois kate. Ayena mama, c'est mama siku to. Ayena na mwasi na non via za. Oh, ko fait le bilinga sana en question États-Unis te wana ka bazoba ba ken piana wana o makolo konda batindaka. A côté États-Unis te azabani pour 10 ans, oh, à quota pour la deuxième fois, la maman si. Bien États-Unis, c'est quoi? Bavana nie. Bah, c'est la scoba, on peut mettre un conseil pour la toque, non, Londres peut pas coûter États-Unis. Bien, bon, papa, Kalondo, on a été aux États-Unis. Mais vas-y. Papa Balondo, qu'on a aux États-Unis, fiti, wana, oui, bien, t'es. Mais bien, t'es en États-Unis, asala kutu video po aseka Rambo biso mutu fundi yo bakaya zero wana nabime Rambo asali papa onini abimeli wapi ngala sanata akomone Balondo ndeti zoba ya garde du corps makolo konda wana version munene elo abika kolia papa na sala non kapasi na kolone wana ezaka kukonda bongo pwani mama papa rosa na mona video mo lelo ava kolongungi ata lie ndenge nini bakole boyi kotosa likamusomo mawa penza mera lise azola excepte sapato ala taki nobi makole fodi obi ke GG lobi la pointe aux awa puis la pointe mais attends fadi eleki de yebro GG makole ko obi ke balala wangila batomboki do finga ndio makolo ndeko simba déjà laki bango AFC bango boya oya koya na kopanza ndeko panza bazo banga natolanda kofi afika bazo banga apesi exemple wana nalandi mwana ndingi ezala kaka ye batindaka bango ndenge ye moko asala allusion na GG
te afami bitana ki alobi kombo na ye yango à la TV asali ka c'est lésion de après cet exemple oh papa faut pointa au betelo mfuni atangi pena kombo GG kombo GG quoi Rambo bo signé on met banga ah yo banga Dia pena loba penalty. Wana mobali. Rambo toujours on attend. Ah Kofi Olomide. Eza mobali. Mobali. Papa Freddy Bogos. Papa Freddy Bogos. Na to fini na bobi mabele pardon. Bah kata bisola. Baba Aziza obona. Oza na suki. Baba Aziza obona papa. Papa Freddy Zibanzoto. Faut la caméra Zibanjoto. Batela Njoto. Zara tout il y a longtemps. Il y a longtemps. Au quoi qu'il y a tonton Freddy. Ça résumé ko alobi nino. Ah. Ça résumé s'il te plaît. Bah tout ni moi ba question belé hein. Moi non il a été poli nani Mingenima. Il a été vraiment poli à tout le monde ba question. À répondre à ma question où il fallait. Bateau ba koya na nino yo na ING. Pour faire le biba o bazali tangi mo ba kombo ya bateau ba koya za ko ba fête ya zo sa ko fête à musique o balinga ba ya tant mieux. A ce là qui na acte oui rasalaki moni liloba mukie kaka mais elingo loba ebele ayebeta d'esprit na bango bana wengi bazala ndenge na bango ngana ko juger bango te ndenge bazala mais oui na concert na ye kaka moi maloba moko mibale au sentir que moi eza malamu pona musique na biso ya Congo c'est ça quoi tolingana to sangana Kofi Olomide voilà c'est quoi yeba ko invité dianga na ko invité na ngai mais ndenge bazalaka ce qui peut alingi pe ya avane welcome on va le bienvenue et là on voit le problème c'est exact tata wana te tatu wana tatu wana bakareva masangu wana reva masangu je suis barracuda tatu wana NK mwede NK saleni ni meralis asili tatu wana ozoloba ya makolo mikeke c'est makolo mikeke bilo le tatu wana pe ava makolo mikeke milai moko ava makolo mikeke milai muza makolo mikeke ya mikeke kuna makolo mikeke ngene bika alata chenette na mikolo JB alata chenette la okolo lo kwa azana omoni ba makolo eza so timisapi na katikata makolo tu evani na se makolo wana ezalaka na sali jalousie mama makolo wana ezalaka ya bato bazalaka bafeneo lelo vraiment bandeko boyebi il fallait ça na 11h normalement na lambukaka na ça na 11h na lambukaka na 9h30 le temps de se préparer non 9h30 dans se préparer na bimi nzela na ngeza moi 1h du temps pour prévoir mon bloc mosusu oyebi na lalika na 3h ndenge na laka na yebi ndenge na salaka ata na sali tard na lambukaka na toujours mais le temps na tikaka mutu boye oyebi na mona ngonjika so ndenge ni na fungola miso boye na tala téléphone 11h ce qui 8 maintenant ko bana musala na 11h on raté musala na bengi musala na bundani comme les malheurs ne viennent jamais seuls benga ba taxi ba uba na biso oui bi taxi ko le kaka ki kuna okuni zongi na traîner sous plus de 30 minutes na arrêt wa pena ba bengi wa pena ba voisin mo ka bi ba kana za mutema malamu atuninga how you doing? I'm okay, man. What happened? Na expliquer problème là. Ah d'accord. Na repousse na liboso. Ndila ngeza mulai na repousse na liboso kuna okende. Mais tipo na kotika tina musala. Et puis côté na sala ki manager na nga lelo aganga na tembe. Vraiment problème ça ko mi a bedi batubeli. Mais là na komi kuna atako ganga. Aya bidenga bien na expliquer problème ya nini parce que na benga qui est il est bien mais j'ai été bonsoné na tongo na lamuki na 11h na heure na musala et la ngate makamba boye po gomo la live za matata la comme na rendez-vous tongo kala mingi te kufuna karamisho na comme na rendez-vous ka ya batongo na alisitika ba démarche yo kita
Nabi Tolanda love Sindia boy ote. Zaratus qui olala te. Bah écoute Amélie attention ou bien nini en haut. Papa Zaratus sur lundi 6h 7h oza live. Live sur Souka. Jour moi quand la live 6h. Ce qu'on 8h30 faut que tu vas à l'école. Eh savon na mis sous savon. Na sous. Obi kana lapa. Na lapa papa ti. Toujours le bac. Voilà, tonton Fredinga na tigi bino madame, na tigi bino. Aziz. Ah papa Zaratus à 30 minutes ko venez dans 30 minutes. Mais qui s'attention. Papa Zara, bela moi chivas. Moi chivas, ngi zoto. Ma benga madame. Ah, vous avez Nazanga moko. Non, ponya wa mbango ya na ngopeti. Eh, pardon. Maman Sylvie. Zara, ozopongika ana panel. Pardon. Panelo, ebi. Nasala voyage moko na Kamba. Nasala voyage moko na Kamba. Wiki na lamuka 4. Bato basaka na live. Ngapela la côté sous live. 6h 7h pardon. Non, obi ba live hotel okuta babe et modifier vie na ngai. Bongo siko après ndule. Après ndule. Après ndule to na rolala. Nando matsuba live boy te pas. Bonne année. Moi te mkoi. Nko alobi après ndule a logo ba réseaux sociaux nyonso po. Akoloba te. Nana otele ba j'aime soki ngai te. Ozala wana alongwa po ke wapi. On est ensemble. Famille Tchacho, on kabona zate. Nkoi me mutu no. Na mona ki na Willy Bula. Zigi Marley. Papa Zaratus ozo kanata. Na mona ki na Willy Bula na restaurant, tabo na olia na ba musicien. Ah, tozaki na e. Ah, mais c'est quoi esprit qui tire. Ouais, c'est bon hein. Le gars kanda moko akolia ata mtu na mnoko. Ah, maman tika. Ah, Nzambe na raté penza. Ah! Non, na raté lelo Nzambe ka mutayebi. Zela te Mère Aziz, ozo shwana kala mingi te. Nga? Bomba bomba finga. Na ko loba na ba onde. Apostrophe azo benga mutu awa, mutu na ote. Apostrophe azo benga yana o comprendre temba kabia zo sala. La pointe. Ya wana zo tuna Zaratus là. Non, tout est sur le temps, je bien ça. Oui, voilà, non, qui va mal Akimi. Mais moi, c'est bien qu'il n'ait pas la Kinshasa. Akimi n'est la Kinshasa. Ah, c'est ça, coca moi. Coca moi. Le bien maman, c'est bien, le bien tadi, on dit ah. La petite seconde à la kio. Ouais, la visite au quai de zone, mais ta fille, au cassé, va y avoir la zone, quand même. Oui, maman, c'est bien qui la Kinshasa. Regarde la bouteille de bouton qui va la Kinshasa. Ah, Freddy, bata pas comme yo. Wana pesa nge mission te tala mapungu na ye kuna nyama sola mbua. Emission nga ba pesa yo ndoki. Monibi. Ouais. Après ça, on va faire une mission fait foyeba. Na comment on comprend mais à propos na été. Et ça va vertige. Nkoi, kolanda suma ko tala soute. Au boxer. Ça va vertige. Papa Nkoi, ça va? Ça va, bon. Après c'est bon, ça va. Nanya sola bien, vu dans les gars les gars sola bien. Nabi benga ko lelo ki to sola na somo no. Baba petit gars. Na Dodge. Bosolia. Wow. Migue m'a vu audience. Comment il y a maintenant Kofi? Quel honneur. Ouais, non mais Migue souci ne yangwana. Migue c'est ça, bien au moins plateau na été. Ouais, plateau l'équipe. Migue plateau qui. Ayabi ba vient na plateau tala via eti plateau. Des fois et puis et pas congolais quand même. Elle va très poli hein. Tony, bonsoir. Bonsoir. Tonton Freddy, au moins les journalistes nyonso. Balobaka musika ya vie, mais ceux qui viennent comme pembeni.
ata ba confiance oye wa mobutu ba délit wa ba sala rezara yo sala délit devant vie o banandeni après ça humanité David aya mama kolongulu pour intimider vieux vieux bon filmer na oye makolongulu tout na ba question za la poser ozo gangale naza pende na autre kasa il a été mis gabi formuler bien phrase na yo ko ba en autre fina na personne au moins il a bien préparé la question. Oh, botu na ba question oh, botu na nga ote. Tout na ba question na yo na répondre yo. Eh, bah tu ne peux pas qui avant qu'on invite les quartiers latins. Via le bien avait invité quartier latin tout Movimba. Mais sauf qu'à moi quoi il y a sauf qu'il y a dans ce pelaté. Ah bah c'est bon. Allo bi bongo. Allo bi bongo. Mama Koffi Olomide nzamba pambo batela. Moi quoi on a veut balancer nani. Et là, c'est Tanti. Bangala bolili. Naloba. Bah oui. Ni via le bimoko. Olobandeni. Olobakomana. Bon, kasi loban koipte. Tu vois qu'on a encore peut-être que il y a une surprise. Ouais, on met de la côté. Olobadan. Ça tient des fois. Ah, maintenant, les camps de, comment on l'appelle? Koussa. Mais gros, ça s'appelle Koussa. Il est bête, c'est ça. Afinga Rambo. Non seulement Afinga Rambo, bah, propos naïva. Moutana, Afinga qui est moko. Afinga Rambo. Afinga est mon carrière ici là. Afinga pesu Rambo et pas ya garçon. La politique, voilà. Ouara tapé wana. Kaka ke no bala mimisiel soki mimisiel. Voilà, bala mimisiel. Wa de carrière. Mimisiel. Kakas, abimana abana anda mona delicieux. Non c'est pas là. Mimisiel la ngozana. Oh delicieux nana mimana photo. Non, je pense que c'était une chanteuse. Azaki chanteuse. Na poto abitela biso sango ya nani ya bien na biso ya na yemala sele yesko ayemala nani na lutumba ciel abande ko sala mingi ba collaboration kaka so bazan besoin na en tant que choriste aya tivona na studio ka bongo et pendant bimate comme sa grande sœur il est dans la poto Kimit. Sa grande sœur, comment ça s'appelle? Grande sœur n'est belle au ciel. Au moins, on a Marina, version zaïroise. Marina. Ah ben c'est elle. Là, il y a Yaya. Sa petite chanson. Papa Lutumba, Moroboé. Ce qui a mis ce qui n'est pas moi, ça dans le lit. Il y a Bibi ça. Ya una ngafiki la kacha mutima bwa siki na mbebo na tu na langu pesi madame mtaoseka madame ogo seka ba tuboli voilà madame bonsoir Tony ça va ya mimi sigo soki maman love seki sko lobane maman tindi love seka maman li seka go maman li asinga kitoko Ei, bato. Maman, ça le ça na pomote. Hein? Maman vit dans la self-employé. Et moi les gens pas non, ça na pomote. Nga na congé. Ah bien. Mère Alice na organise aux boss. S'il te plaît. Moi, je suis en France. En France, ah, d'accord. Ouais. Azwa Belgique. Papa Congo et Londres, Monana. Na Paris, qui dessus. Tu n'entends mais la qui s'attend. Non. Papa Congo. Je suis Barakuda. Papa Congo va très cool. Papa Congo a le dit. Na keko luka jwana munena mona na katena so benga so bimate. Elisa demanda ki Barakuda.
mutamona la kate bobenga kaza munene na kunki pona nini mutamuna ngo nani o baloba la kala za munene na za la kunki yoka mwasi yoka baloba na la kunki yoka mwasi mutu mukongo kitoko nyoroka bongo wana nani omera isiza bolo bela nani papa Kongo yaki pa mona bikino Madame Jeanne Zano kama orge. Unaweza orge ndeni ngapi funa seka bango. Batu bo basola na papa Kongo. Papa ya siffler ya miki ya papa Kongo ayaki France ko amona bango. Banda qui kopenga. Le téléphone est hors ligne, hors ce qui est cellulaire. Hors périmètre. Hors périmètre. Si papa Congo, vous avez bomba konti na ye. Hors périmètre. Vous avez bomba konti. Na mwindu na ye azalango. Yozo ngomona ye. Obela. Mparano. Ah, papa Congo, pardon, yo. Oyebi boye ya fika wana ezalaki na ba 2000 wana nanu na yebi poto vomonte na kefika na Paris naza pe na l'art na kana pardon botuna kana na koti na live nani bozomona komona na sete nani makasi Landry eli susuti ayo ate Landry kwa nini wao Landry yo botika Landry s'il vous plaît non awo chuko kota sikuyo Engra botika Landry na pe fa la vanda kanye tambula na ebo comprendre papa Freddy ko tu li solo oye poto sika abeli kizo pour Parigo na l'équipe de Château Rouge il faut la coupe mo fa na za papier mo ba Alexandre te mutongo na pesi la akina balar banana banda ko benga na tikali ki yolela siko na za mutapoto ya fika wala za gare du nord na gare na Paris hein wala premier jour te na sina yena va na Hollande na isiko papier mo fallait kota na Belgique zo kota te na zo na betini batamboka ba otato ba binanga te kenoka na Paris ba obeti lo papier on rapidement ko so na nini na kisiko na Paris na kompe na Paris na komi na batinga na Château Rouge babeki batwana aye na pisi mbongo aki banda akenda ki mutu donc siko ngape na tika so na l'arte na position ko zonge komi mobulu tanti na ngamo ko avanda ka wana leki ya mer ngana yeba ate ba swana na benga yeba yambi telefone allo to solo ngana na Paris watu etu apesa ngasi ko adresse na ya na ko cha mutu na oleka lobby na ransi na ozela na lukaninga okende lobby na tagna bik na feuilleté na raccroché na qu'est-ce que luka bik na feuille pour na comme adresse bana na banda ko chaba pièce so tanda téléphone au paramètre zo di papa système ba pièce oui mais papa Kongo ça do benga na ba pièce o lukila moko solo toto ba me aussi ça ba pièce na tikala ki diba ko pas possible mais c'est quoi ils ont ba kwa mibali eza bakomi bale na kati ya poto awawa eza Matonge na Château Rouge na Matonge soki ovandaki vraiment na Kinshasa oye vendredi samedi dimanche omoni mutu moko te donc ovandaki na kini te ovanda na kini te elenge Matonge nde yango wana o bana classe bana quartier o bana nini moko ifo mona ye ifo mona ta mutu na Matonge sikoyo na nini on a Château Rouge à Brazzaville faut qu'on va na Brazzaville ata mutu moko voilà c'est ça c'est vraiment ça la nuance bravo c'est ça faut qu'on a bima na telemi na nini na kwango na mona ka kuna dit frère ko ba do benga Maradona na ka bonjour bon football tu joues au foot maka okuna na bidongi mususu ezo ko na potote na mitu yango nde asa ndingi na ko la poto mutango siko otali oh mampo osa ayo kangata pardon osadi boteki lopango bien ndenge maza na poto beteka pesa ko na laki na zongi na Congo na uto yakala mingi tenga ma réalité c'est ça la magie de Matonge na
Na rouge, château rouge. Bana rouge, na bana litonge. En tout cas. Masa morazo diata marche la katikati ya balabala nga. Yango moto bombo bébé mais on a ibi tu pas dire la biso. Moi tengi les giga château rouge. Ouais, moi tengi ma belé. Et château rouge tanga na mona ba oteka na safu, na mona ba oteka na nyonso ezali. Masangu batadia na kotuku lezo bimisa moto ya kudi. Atubaka ola fi bandaku la bango. Nyonso ezali. Ezaka kaka wara azala bon tabana ina musunya bata na musali la tami complète atabola na wuga mais papa Freddy me batumba pe ntabati. Gare mo ezana na banlieue parisienne na bosse na Kombo. Erozo bima kaka na gare. Oazo tumba ntabaye, oazo tumba safoué, oazo tumba Villeneuve Saint-Georges. Vous allez à ro. Eza Villeneuve Saint-Georges na Vini. Bakotoana pardon. Mais là c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Ben espace voilà bien pour vivre. Voilà pena ya wana na ozi la kusemo kwa na sala moi sina bana. Yo ke boko la ba no kuna. C'est la lobby ezala ba espace ya kitoko na ba terrain vini. Même à Saint-Georges, Boli wana, na Panthère. Muta France a commis Panthère pe. Château Rouge on eza makambo oui, tu as bien du solo moko boy. Tango wana na en fait, tu na Château Rouge na sœur nanga, grande sœur nanga. Sikoyo telemi esika ya safu. Bon, non c'est nanga ni go somba safu. Tuzaki bato bazaki bele ba entouré que moi si wana. Mama, ni kaka chinois moko na sima na biso. Alobi, bokima mbila yo na zoya. Bokima mbila zoya. Amona lingala mama lisi. Oku bana elwa. Na lingala na kosoti. Abi bokima lingala. Bato bapanzani. Papa Freddy balobaka. To message na bango. Pakistani ko na Bruxelles, aloba lingala mondele wa tekaka misuni. Na bato aloba lingala, polonais aloba lingala tout na koy. Ondele baloba lingala. Bato bakimi me yazaka na sima na biso tozoyo bokima bamira bazoya mais non que la bomba wande bakimaka na basafu non mbango bato bakamati mbango après bazonga na bango après bazonga mais bana mbongo bazondela espèce Gazete. Te bana mbongo papa Freddy bana cache. Copie à Paris pour la majorité africaine les Canadiens. Les Château Rouge. Château Rouge c'est le quartier des affaires. Africain siko. Congolais, Brazzaville, Gabonais, Camerounais. Mais non, c'est trop là, c'est trop. Ça c'est quoi? Yébraye à Télémi. Yo, on a toujours l'ambition bondéni. Au moins, tu as et ça va monde du monde à la bain, on va monde du monde parallèle. Et ça fait un monde à part. Le monde a un monde du monde parallèle. Ça peut rouler. Nakamundele. Puis à Pouchère. On liépé. On t'a dit, on continue ma course. Non. Bah, continue la course. On a plus les seuls. On a dit, bah, quand on a la course, on a dit bien, il fallait qu'il nous reçoive. Na puta bolata, tu as été quitté Mata. Mais les Congolais sont quand même pas courageux. Château Rouge, maman Géobanque de France. Moi, c'est mon
biso no tozo kima poane alobi to kima te to accompagner moninga nanga donc vous êtes solidaire vous soutenir la solidarité asi minga yo boko zo to kima ga poto ça va réalité ça va yele au sang bon pe la poto franchement c'est possible on est à Paris maman m'a tonné na Château Rouge non m'a créé pena là donc je disais maman a biso géo banque de France et pena za qui pena na mbongo a manière au défi ça maman ça ba mère Malou ba maman Pauline nani maman Pauline wa kufa encore tu te rappelles de son nom Pauline Zongo bazala ba mbongo ba maman la ba créer ba business na makasi na bango moko ba kuda la ligne émotion ele qui eti meme na émotion et là ici baba ziza kubali batu boli baba ziza mutaki baba balabu mama tatoni mama ziza mère Aziza modèle tomboki lelo ne bilo boete na bimama no simbele wapi ya solo toboki maman Jean Beauté maman Ziza zakile maman malamu na niveau moko kalate maman malamu wana koma alera madofo lo pétage kwa Freddy ba matapena nani mwana ana mwa mbali ana awa aya pe koloba ya yo mtuze ingra certifié bongo atayo ayoki aye Pagina zala wana pena na die salo diembe la chanda buana na yoki aye siko na yoki bino bien oza ka pembe na abona ko apolo pena ba ata matoyo ndi mate comment la zizali kamuni na oza na poso ko diembe la ko mama te po ba baza biloko na bango ase balingi ko respecta buki mutu mera ziza o memangambo bali na ete ko buka ngo pena ba mbuma wane kende l'américaine elle est fâchée aujourd'hui heureusement que respect zate papa na ngai azalaki na Kinshasa c'est mon père moi mo ba un grand certifié tu comprendre surtout comme na monde ni yo parallèle ba maman ba beta sima et comme il passe boy comme mela ba no mela tono ba kiss na poto comme na monde parallèle te moi je vais vous laisser bon non papa Freddy likamuni nyango et on sera là sur la joie sur air musala et bien Obi papa Freddy Obi ni na kité otale misaka rambo si dans la nyango très bien ya ou dans ti dina na ti manger bon papa Freddy ola la erne pardon au bandakon le pe no bana na 11h bien madame oui Maralis madame Jean Beauté Aziza na ti bino bazo bina oui ola la malamu Maralis merci bonne nuit maman merci Papa Freddy na kata mikili papa Freddy ovandi yo moko avandi ngamo moza penare oyebi très bien installé ozipi nzoto alingala ola mpona loba zipi naza susi ya barakuda amelikisa attention awa nayebi te lobi so eza tozala na kani nyawa mama Ziza kisa ekasi te alali te nazala moderateur tawa toza modo na boni soki bake wapi nyonso efunga malobi moto liboso na oluka eza barakuda pardon nzabela makambo oyo barakuda kao lobi mosala nazo ronfle moto mo akangi mikroko masivika ngai ko papa Freddy keno kolala na bonanga baproblème omoni manager azalaki cool toute vérité n'est pas bonne à dire mais na koloba ngo quand même ouais Iva kwema
Eh, pardon. Tu peux pas faire dîner au banana 11h. Bon, aussi, ça va. Ah, ça dépend, il y a Bajou. Les gens à 6h du soir. Ah, bien. Ah, c'est ça. Vous êtes à droite, hein? Vous êtes bien paysan. Je me souviens, aux 8h, je me souviens 6h, je me souviens 5h, je me souviens 12h. Donc, ça dépend. Donc, si on va dire 11h, bon, si bah 17h, 18h, on voilà. Ah. Bah, mais il y a des jours que je peine, il y a des jours que dans ça, là, c'est-à-dire, moi, ça va personne dans ma heure, il faut pas récupérer un coup. Donc, il y a des jours que tu as 12 heures, tu vois. D'accord. Moi, en Angleterre, tu as 0 dans Bruxelles, là. Eh, mais shift, nous, pénèse bien. Ouais, shift, n'a pas bon, il fait un par rapport à la classe, parce que nous avons une classe, hein. Ah, autant à payer, hein? Nous avons une ouais. Tu autant à air, ni na tongo. Ouais, on a 2 jours dans la semaine, dans uni. Ah, ok. Donc 2 jours aux autres. Les autres jours, aux autres femmes. Autant à chaque semaine ou bien c'est une semaine sur 2? Chaque semaine, j'ai 2 jours. Ah. Sans indiscrétion, tu étudies quoi? Les maladies mentales. Ah, aux la psychologie? Ouais. Ah. C'est mon travail, c'est ce que je fais depuis 10 ans passés. D'accord. Je travaille avec des enfants autistes. Ah, c'est très noble ça, c'est magnifique, ça doit être beau, hein? Ouais, on les oriente dans la vie, pour... Mais tu as besoin de Tio, Papa Freddy, Namboka, au monité, et pas la besoin de Bandoki. Eh, biso benga mo bandoki. Ya Yannick wana, so za kindokita za autisme. Merde. Ah, Madofo Lopez a un horaire qui toque, quoi. Il est 12h, 21h. Ça va. On a le temps de vivre. Ouais. Mais Papa Freddy, oui. En tout cas, Moussala wana ozotanga, nzambe penda sungo oketi na suka. Mingi pense enfin si l'occasion est là, ben saisis-la aussi pour la bana, quoi. Et pas la biso, tu es comme autisme, il n'y a pas que l'autisme. Quand tu étudies la maladie mentale, il y a beaucoup, même les complexes en soi, parfois, comme c'est comme la maladie mentale. Il y a l'anxiété. L'anxiété, c'est, en français, c'est quoi? L'anxiété. Anxiété. La dépression. Ça fait partie des dépressions, hein? Mais il va monter à Mignonga, ah oui, cause na source. Et ça va traumatisme peut-être créé à l'enfance. Ouais, il y a beaucoup de sources, hein? Même ça. Il y a toujours une cause à effet. Oh my God, Nzambalola. Tika. Bon, mon ondenga linganga, ye mutapesa nga, ye mutatindela nga zeme mwana suka nga mnatika na ngadi ya kukuta. Maziza. Oui. Maziza. Tant papa wana ochaba nzaka wana na mtia dalaki. Chaque 2 minutes oganga. Apema comme kokopema. Voilà. Autisme. Donc après 2 minutes akangi on va na bango teme na vendre ça ba ona ndaku na nga inana batu botu na ngo vanda na batangende. Baziza na yango. Bana. Yambaki bapaya, bato bayaka sika na poto. Azali na 3 bana moko siko azaki otisa ganga lokwa mbo après 2 minutes. Amba uta Kinshasa. Sikole na bandize mamono asuka pona ke kolala efona zwa eto ke lala na ya banda ki kolinga ngai. Toki na sale lieka mikati mama ziza. Olomi na mikati te mazaki mayele. Voilà peut-être autiste asperger ne babenga bango. Abazala kamayele on asperger. Zoba ya papa na bande ko pesa ngakanda sokwa ni akamoli mwana na lito ezaka abendi mwana poso apese. Non, c'est pas gentil ça. Ça n'a pas si.
na yeko so mama ngabi poni mubali na oso mwana osala bongo apensaka yo bandala Congo asala ki kabunga bitititi ya mona ngo Congo yes ko mwana so boza kidiba mwana na zo ganga lokwa mbwa umuna pense mwana okika mwana gangi so na cuisine okimba nini o tata ni ana pense ngabi bongo no munene bozo pensaka mwana opwani Abete par son ou bien parfois quoi. Non, kanda kwa bota mwana bongo. Akpanda ko ka mwana na te bana na bando sundula ko ka mama. C'est pas avec la violence. Bakola. Mwana na na zala ikaso na kelala na zieto kelala na mbetu nanga. Ngabi baza c'est pas na bango très bien. C'est quoi comment suivi hein? L'Angleterre aussi, ils sont très bien suivis. Hein. Oui, mais il y a beaucoup de chance là. Apparemment, bazena ba moyen. Mwana bongo oyine na poto. Mwana lingaki yo kaka parce que yo muto bane ko comprendre ye. Baza bazoba te baza kama yele mwana pika crise asumbi na kosumba to tombola mwa to kena mwana hôpital ya yebisa so kwani bomema wake na hôpital nabi papa ngabaki mwana za papa mabe to ça que c'est ma ça route pas na ye monde d'abord tu vas comment toi là mwana pika crise asumbi na kosumba woni aliwa te wa kosa kusumbia kama chasa et kasi on va boire quand on va la Kinshasa ti on voit quand on là na ba orphelinat ba comment profiter de ba orphelinat na moni camarade no o azandoki on dirait ça na besoin mono kufa c'est ça à son débarrasser kaka on a beli ningo na piqué crise vont te voir ni na ndako ba Amerika ba yo kanga biso la police ya kanga biso ayo kanga na ndako nanga donc ayemboka bato ayebi ata ba notion te bataki chasse pa mais kasi nzamba pambola o pena ndo pese mwana na bolingo ngo mama Jean Boté na sala ba kumo ba benga ngo elle fait elle loba makasi papa Freddy elle en social care mama viva yebi yango eza ninyo eza lokola ba coupe ba santé publique mais de santé publique eza après elle puis mo ba santé qui est nous occupé pour la fin à moto elle fait social care ça dit que doit qui elle fait nous occuper foufoute on est de la médecine mais pas soignant on est de la médecine assistante kwa mutachi ati rambo ya na ndoka papa Freddy malamu te porte ouverte mais papa Freddy est-ce que vous avez un projet pour la bana na biso o tutiki na mboka normalement ce qui n'a pas qui management c'est-à-dire 4 level 4 niveau 4 na 5 management et doit permettre nga nazala na omnanga moko ya bana neti ya bongo soki alingi mais sikoyo nasali management na kimbala moko na bacour ya koyeba bacause nango management mais papa Freddy 1 an et demi 1 an kaka po nasali yango nazala na droit ya kofungola lokola eza lokola homme babenga yango nini omoni obenga ba maison de vieillard mais il y a des maisons typiquement pour na bana wana basoin na bango bolandaka bango bamema bango na classe en fait vous désorientez dans la vie ozokipe makambo na bango tout et puis je metaki dans les fonds parce que partout les autres sont malades. Papa Freddy, parle un peu fort là. Toujours combien tu ici c'est des cas qui dansent, qui sont tous les droits ou bien comment t'as bien à Bouga qui d'ailleurs arrive à Guapi. Écoute, on le met l'autre côté, c'est pas solo Papa Freddy. Mais Papa Freddy, il y a un en Hollande, oui, mais c'est un mamie ngénité. Les noms me disent, hein? Et kasi yépé, azo créé nini. Enfin, aza déjà une association pour la ressources autiste, mais azo créé centre mon à Kinshasa, bientôt que tu es aussi là, azo tonga, et aussi là, aza déjà mikanda. Attends, ça fait, ouais, plus de 15 ans, hein, que son association, justement,
travaille dans ce sens pour pouvoir apporter de l'aide aux enfants autistes au Congo. Et puis, l'État hollandais est sensible à Makambouana. Quand tu as un bon projet, tu le proposes, tout, hein. Tu le donnes. L'organisme, il est officiel. Hein. Voilà. Quand tu proposes, tu t'amènes avec les projets bien définis. Hein. Sauf que c'est un projet, non, il finance. Ça à fond. Il y a, je dirais, une copine, quoi. C'est une juste copine à l'époque. Elle le faisait, il y a, sage-femme. Sage-femme, allô? C'est un bimi. Réalisateur Azawana et puis Aristote Mo d'abord au groupe plan. Ah, quartier la tête internationale. Il a bien il a bien si ouais. Ah, Rambo. Moi, je vais vous laisser, je travaille demain. Gapé, faut que je vous laisse. Papa Freddy, merci. En tout cas, moi, je t'encourage dans tes études, Papa Freddy. Ah, merci. C'est un mot noble. Ah ouais, thank you so much. Papa Freddy. Papa Freddy, Todzins. Ya. La pleka. Ya. Allez, Totsrax. La femme, Sertaz. Na Kitty, t'es bas, tu as l'impression à la Kitty. La Kitty Sertaz. Mon colon d'après, maman Zizos, faut dormir. Bonne nuit. Wazekia, Papa Freddy. Wazekia. Reste là. Reste là, hein. T'as la Sertaz. Il y a trop bon ça, de toutes les façons, si t'as beau madame yo oyebi koza déjà na bébé wa prétendant ta voix là ça fait du bien à beaucoup de gens ici ainsi le blague là. Au moins d'un an tu vas te remarier hein. Sertaz pour le baboroté yo kayo ma bête. C'est là. Ils sont où les prétendants d'habitude? Sertaz nga so ba betinga ma prétendant bazawa. Donc il y a bêti yo au divorce au boyé to repé ça yo. Et comme maintenant, tu commences maintenant dans le monde de connexion. Certains il faut les quitter. Même Parcelle Marcelo a eu l'amour par connexion comme de fois toi. On va te le donner. C'est certains pardon qu'on va bonté. Bon, moins de 1 an, tu vas te remarier. Reste là. Eh. Certains pendant tu connais pas problème. Eh la Kitty. La Kitty. Ton copain ça y est même Elvis Olomide hein. Allô? Oyoka. Ah ok. Nana suivre Michel à Quadra. Ngala ndeka ndambo. Voilà là. D'accord. Chère Madame Jean-Dominique, on va te donner Elvis et Lomide. Balamoko kako botika ba Lomide balamoko. Parce que moi Ghana Moni, on appelle ça comment tout le monde sur Facebook en train de féliciter, même sur TikTok, ils sont en train de féliciter Mopao. Mais je vois le geste là-bas en train de se plaindre et Nation. Donc j'aimerais savoir qui a bien suivi ça de jusqu'à la fin quoi. Bazo se plaindre de nini. C'est bien ba polémique wane ko lugaka maman si makama beto batoye refinga kani maman si. Bazo se plaindre de nini sus. Nga suivi un côté.
Bah quand même on appelle que non ndio mo pa sali polémique kuna papa a polémique ngom baba to ba robaluka ka momo so ya ofinga ka momo si. Ande on soutien ndambo. Polémique na ko la lobaini. Ya lobai ka mama si akoza lokwa abatu nyosu te kwa. Lelo nga ka lobai kwa. Akoza lokwa ba chanteuse nyosu te. Bazo tuna pon album na ya album nezali so mutalingi baba lusanze bon album na ba osala yango. Non c'est ça quoi. Mais de ce maman si mususu aloba ki wana nde na ebite. Na ebite. Oh wana ndenga na yoka ki me makamu mususu en tout cas na yoki na ngate. Donc tanto kita afona kono mona. Makamu sune na yoki na ebi na ngate. Yeah. Koi. Hier j'ai na la moni pena mon pa cheba fish somo. Deux fois na la leo. Wana na Belgique eh. Ache kuna ba fish na mona na internet na Belgique eh. Wana ko moni le za France Belgique na si lobby yo mo azalia. Ah OK. Ba moni na Paris. Je vois quoi. Yo mo lobby azalia ba ça répétition na si pe lobby répétition moi brusque eh. Yo bandi de abulo. Basa logé à Bruxelles hein. Ah là logé à Bruxelles. Bango tout hein, en plein Bruxelles ba musicien ngo hein. Plein Bruxelles la place bien. Ah OK. Bon kuna nde bazali pasa mabe. La place bien la sens que facile au monde bango hein. Au monde parler. Ah OK. Par exemple les France ça monnaie les macaques. Enjoy pe Belgique. Yo moto na mona long jambe na gare du Nord à Paris na bidi oh. Nous on ande 4 heures du temps. On a zonga car. Après na fait richela dit moto na moto disper. Sur Bruxelles les allons monter dans la gare du Midi, beaucoup de la facile, gare du Nord, on va la place à bien. Oui, Maracuda. Maracuda bomi biso lelo so qui s'attention mais là qui déception. La aussi sango. Kila sema dada zaganda la musokala. Ah. Kala. Pardon. Yesu wangai. Azaki ne daya olemba kaka ayo mata live out mtsala. C'est na papa lodi. Donc bon on a coaché ma danseuse wana. Namona ki mama se akoche ba danseuse. Akoche ba danseuse ni ba ozali ba obina, ni ba obina. OK, donc on a bien. Donc maman, ba kuna yo to bumia oboma. Ni kwa zate. Gogola gogo sona za droite. Ah? Tu ne peux pas gagner le micro. Asa moi le modérateur. Bien. Oui. Pour gagner le micro, tu es modérateur. Oningina kangomi kanga nani? Ba ato. Ngeda namona. Ata okitoko kitsa lali na deja lemba ki. Ala na bien. Téléphone est là. Bad déception à vie. L'homme il a osé cailler. Pardon. Maman Sylvie parle là, hein? Je crois que je ne suis pas modérateur, hein? Et quand à la 3h30 et Maziza. Oui. Barcelone, c'est bon, hein? Barcelone, non, sous. Au beau Seigneur, on va pour la Batunao. Continue pas Marie-Paul. Oh, Barcelone, non, ça là,
oyebi batango oyebi tellement toyei kokotela makambo ya babulu ye kwa oya bato oyo mwa nini baoyebika nde badeception mokili ezalaka totanga ekomona tolia toomela na bango totanga ekomona yo makasi na nini kwa yaya bakanda mo tozalaki nango donc wana ese bango babenga kwa bato babenga mpona travailler eza kokesa bokwanga na makayi boto bafutaka bino mbongo salaire oza bambaje te mosusu po aloba atake bafuta nga te aloba banda ekopimi nanga bemission niyo olingaki okende sa akimi ngai mpona aze bapete na bango te to nafutelanga no na panel olinga oregrete yo boza koblage na bato bakuda baluki siko pemi na telefone yo penza barakuda gaye otombo oyo nzambe kofi nzambe malamu na bango baza ya conseil ndeka wana otikaka moto okima na bino bozala victime mpenza bino fo bozonga mopa olinga mopa okipe na ye te okipe na ye te c'est ça lobi nga na osala vie okutala kaka vendredi yo banda alere ni na banda 17h à 23h 22h30 ça dépend ok